Ma mission TV, le miroir du monde. Même quand ça vient à la grade des nations, mais ceux qui m'aiment que Babana est dans la région, membre fait à Chilombo. Oh, bah, tu as ça n'a pas mais kaka lelo, après départ de Kabila, tout le monde de Konabiso Ruberwa, a quelque installé le coin. Ex ne Ruberwa la Kendaki, dossier wana Ezaki débattu dans le conseil des ministres. Ex ne Ruberwa la Kendaki, avec une autre démission à la Sabiche Yango, il y a un assistant député na biso nyo sur pour la voter bino. Pour interpeller de Korubero dans la Assemblée nationale. Donc on défend un bon cannabis. Mais pour la conscience que non, batina balabala, bala ko réclamer, intérêt pour faire battu, tout le monde va partir pour continuer à battre. Maintenant, non, c'est ici je vais féliciter notre interfédéral il y a Goma où il y a sali mobilisation pour Tibet. Moi je pense que dans Mboka, à son obligation de garder la nation. Il faut comme on a si le terrain à S va voter massivement. S le bagarre aux anakimia, ce qui S est comme pacifié. Mais ce point du contraire S ils ont pacifié. De petits peuples, on les a makambouya base. Il ne faut pas nous amener na makambo etali base. Na kata base ezali la muka zanga ta base wana IDPS, PPRD, AFDC, bana kata biloko nyonso wana. On est comme base. Ceux qui passent à ça pour réclamer ou Abel. Et ça, c'était musée à Boya qui est le retraité à Salamate. Musée à Salamate n'est jamais traité le Congo. Kabila dirigé beaucoup pendant 18 ans. Ce que tu fais hier, oui, c'est comme Kabila a monté un S, alors c'est le retraité à Salamate. Moi, je vais inviter Kamel pacificateur. À Boya le Kouana depuis Kala, depuis 1 plus 4. C'était pour Kabila le Kouana. Bemba, il m'a kamona Koloba. Na 1 plus 4. Baroubé, on va dire que il m'a kamboy. Mais et là, comment nous, comme on pouvoir le loyo? Na komba oyo papa te sekela bunda besengande kelele mwana aya kondima ke minembo ekende. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, Ngawa Bino Gloire Bosso Beo Benga Petit Peuple, souverain primaire, et Nemtape Sarabukonzi, et Nemtabo Tolaka. Toza Awawa, na Zanga Mokote, na Yambi Ndekomoko ya INC. Pourquoi? Président de la République, Nagoma, enfin. Te président Okoma, te président Okoma, président Kokita, te président Kokita, Okayen Oué Abel, Lelo, président Nagoma. Alors, il y a plein de choses où il faut tout solo là, assemblée là, minembwe, marambele tout solo là. Que ça solito et que ça la femme malamu. Bonjour Ndeko Douglas. Bonjour Ndeko Petit Peuple. To peton jonan botondi ko ya na plateau na biso pona mko na lelo. Merci beaucoup. Oui, ngana to matondi mingi ndina lobaki nazalaki na losambo na tisi la prière siko na bimo bimba. À tout moment, on répond à l'invitation à Bino, nous sommes toujours présents dans le partenaire INC pour nous le Mboka, les Mboka qui sont en danger, Mboka commune à Cric, ils ont combattu des PST, la Mokate, INCT, PPDT, mais comme on est à Mboka, il faut le Mboka, pour défendre Mboka. Ndé c'est nous na dia le moko alendi na le Mboka et puis na le bela au Italie makambuya partenaire biso. Mboka eza na danger, mboka eza na cric, eza na kolobani nini to olingaka oloba wana. Non, tant que mboka eza na danger, au moins lelo mboka na biso ubi parti moko boye lelo yo eza dia occupé na Barwandais. Eza minembwe to biso eza eloko bandaka la même na rendre hommage bien na président biso Vital Kamerhe. O ya boya quand même à l'époque na Assemblée nationale que minembwe ko comme commune réalité bandakala tu vois comment on a 2013 ndeko maintenant matata pono asilaka décret lo mo pote comme commune mais baboya ka yango ba ko siswa ngo na ndeko na biso chibala na 2015 et ba ko siswa dossier o ya minembo mais eux ça ko kamusa ngai na ko mona obe na moni tout Italie ba ambassadeur chef d'état-major ya FARDC, namoni ministre ya défense, namoni ministre ya décentralisation, ba kei pona ko installer un bourgmestre franco-rwandais.
franco-rwandais mutali rwandais bakomisa ye bourgmestre ya mboka na biso na mi poser question omoni minembo ndeko peut-être ozwa temps ya kotambola to be ya koyeba minembo te minembo eza lokola quartier moko na kati ya Fizi principalement na province ya Sud Kivu eza lokola ba congolais baza na Belgique principalement na quartier bengaka Matonge atako ba congolais wana babotama na kati ya Belgique na quartier Matonge balali balamuki ke biso lelo yo Matonge ekoma commune est-ce que ba belge ba ko autoriser ba congolais ba comme ça Matonge commune ou bien na Makelele quartier Makelele na Bandal eza commune na ville ya Kinshasa quartier Makelele eza na kati ya Bandal bandeko babotama na kati ya Bandal bazala ba Rwandais bazala ba Ougandais bazala ba Bangolais balamuki na tonte to moni biso quartier Makelele o eza na kati ya commune ya Bandal ba komisa yango pe commune tant baza ko komisa yango commune eke ko zwa ba commune msusu za à périphérique na Bandal ça veut dire quoi donc Minembwe eza quartier na kati ya Fizi mais ba komisa yango commune plus vaste ko le ba commune msusu et ko le ba commune réel msusu et puis ko toucher ba commune msusu o ya kati ya Nord Kivu ezali kama mboka na ko senga na base IDPS na ko senga na INC na ko senga na Lamuka na ko senga na PPRD totalement Mobutu aloba même si ko sala alliance na diable il faut to alliance na diable pour te bon ce qui était et c'est impossible comment na be na biso ba ko batika biso lelo bâtiment pour intérêt bénéfice na bango ba ki ko comme ça Minembwe commune rurale et c'est incroyable mais na mitis sous question des choses comment ba ambassadeur o baza na mboka na biso ba kay uniquement pour installer bourgmestre ya Minembwe et na moni chef d'état-major ya FARDC il était présent na moni ministre de décentralisation il était présent mais comment parmi 310 communes ruraux qui ba commissaire ngo ba ville ba commissaire ngo ba commune ruraux ba etikala ko sala maté mais kaka lelo après départ ndeko Kabila to moni ndeko na biso Ruberwa ake ko installer le con RC ndeko Ruberwa la kenda ki dossier wana ezaki débattu na kati ya conseil des ministres RC ndeko Ruberwa la kenda kuna avec na ordre de mission alors ça biso yango yango na sino député na biso nyonso pour voter bino bon interpeller ndeko Ruberwa na kati assemblée nationale ba ko démissionner ça ko sala soni yo libana bana mboka ba ko seka biso ba congolais même ba rwandais ba ko seka biso comment les congolais bazan naïf ya kotika mabele na biso to kabana boko na maboko ya ba rwandais e ko sala passe mingi to telema ole to tina batu batama na balabala pote batu bakufa pour l'intérêt privé na biso mais to tina batu balabala bima na balabala pour na ko réclamer pour na ko revendiquer mboka na biso ko ki ata libele mo ko kelete ata 1 centime ko kelete e ko kama sus na moni ndeko moko azalaka na kata na FARDC ce qui ba comme to qui ma FARDC akomi kuna bayambie ministre intérieur bayami plutôt ministre ya défense bayami ndeko wana o azalaka moko FARDC a démissionnaka mais akomi na ngamwana kuna asa ko former ba milice pour te ba attaquer biso mais to moni lelo yo ba o ba kende kuna certains députés ministre de décentralisation chef d'état-major à FARDC ndekwana baibi kuyamba ndekwana o azaki na FARDC a démissionné ki tala lolenge mboka ko kende mboka eza na perte de vitesse mboka eza na crise mboka lelo yo il faut toter na biso nyonso pour na be na biso e ba ko kendata esika moko te musée pendant 4 ans déjà ka mboko mabele e kendaka te ata un cas mabele kendaka te Joseph Kabila disait mboko pendant 18 ans ata mabele e kendate mais biso lelo tozi pouvoir na cash comment mo konzamboka ça garde la nation commandant suprême mabele kende kaka boy biso ko numéro ko anate c'est pas normal c'est anormal trop numéro ko anate ya on a ko senga na IDPS ole botina bat na balabala babima pona ko réclamer intérêt pour faire individu mais eux c'est comme mboka base ya solo to telemato na balabala pona ko réclamer pona ko revendiquer mabele na biso c'est pour récupérer yango ole biso la muka to tina bat na balabala ba kufa pour l'intérêt privé d'individu les loto telema pour mabele ba ko kendete et puis ko kama trop de choses bazu biso mabele ba botel mabele ba ko installer beaucoup mais c'est rural na Minembwe ata leader mo kala muka za ko lobate
ni Moïse Kolobate, ni Bemba, ni Faïlou, ni Mouzitou. Mais nous sommes dans quel pays? Donc tous ces politiciens, ça peut être terrible pour faire un bango. Vous trouvez ça normal? Il y a une sous-roche, il y a un il faut Faïla Loba, il faut Bemba Boloba, il faut Moïse Boloba, parce que vous avez l'idée dans le Canabiso. C'est incroyable, ma belle qui est en Canabiso, Bemba va faire déclaration, Moïse va faire Kolobate, Moïse va faire Kolobate, Faïla va faire Kolobate. Maintenant, nous, population, ça doit souffrir. Est-ce que tu as biso banda kana est est battre aux anakimiate partir battre aux anakimiate bazan ba détresse bazan miti mais ça na ba pota ya vraiment lelo mabé na biso ba pesa ba rwandais et loko moi na mboka vite camère o ya télémère na Assemblée nationale à l'époque il y a ministre intérieur Ezala Kande Kalume aboya ke loko que na zappe na ba image. Botia image na passé, botia image parce que quand même c'est un pacificateur. Aboya ka biloko na etike ko lekate be lekaka bete. Les lignes de cause au monde non de bakabo de péter na ngamba na mususu. Ndeko Kabila déjà moko pendant 18 ans. Etike ko lekate. Mais Mobutu 32 ans, etike ko lekate. Mais comment biso na catch dans le pouvoir? Moi mboka fait ce que dit ay ba ko lekate, biloko lekande ngini. Et j'ai des informations que non, ba biloko eleki na magui na ndenga magui. Même en saint professeur qui a monté. Et les gens n'ont pas de Rubewa, à ça, le reste, il n'y a pas de collection en poté, et le ministère de la décentralisation, on a tout ça à Ranate. RC, beaucoup de messe. Baza sous-tutelle ministre de la décentralisation, Baza sous-tutelle ministre intérieur. Mais je vais pas qu'on est à Kéité. Mais Ndeko Rubewa, à quel olengenini? Est-ce que, à qui? Ordre de mission, est-ce qu'il y a un conseil des ministres? C'est qui débattit dans le conseil des ministres. Tu évites. Donc, c'est le cas, petit ticage, je m'oppote le coin de commune. Mais puis, cette population, tu as passé à l'intérêt général à Mboka, tu as la marche, pour te Mokonzambo va faire dans toute série aux amis Mokonzambo, aux amis grade de la nation. Papa, tu sais, il m'a belé, ceux qui m'a belé, qui ont trahi le combat, papa, l'ambition, et une série de Moulumba, autre n'a pas de Mkonga. Peuple baza ko senga na bino ke non ke mabeli na biso e kenete ce qui ekota qui ou be décret le bimaki na ndenge ya mafia ndenge kuku mais premier ministre na biso oyo ilunkamba azana capacité azana habilité ya ko signer décret loi oyo ko abréger décret la liboso parmi ba commune ba ville o ba signer plus de 310 villes na ba commune ngo e ba ko boli yango. Asa na pouvoir wana toko ndima jamais to mona parmi 310 communes et 310 villes et comment administrativement mais kaka ville moko lelo na régime na biso ya pouvoir ya cash FCCR ko leka trobo ele ko salama jamais ndeko ce elo on tozo kaka bateki mboke salibwe muto salibwe au juste bino bato boza bato yeni bino bato boza na source eza nani muto asali makambo wana qui est à la base ndeko na ngai ezali loko bien tracé bandakala parce que tu y a information que non ezalaka déjà ba série wana mais ezalaka musée aboya ke loko etikala ko sala maté musée etikala ko sala yango te n'est jamais traité le Congo Kabila dirigé Mboko pendant 18 ans so tu peux hier oui c'est comme Kabila za muta S ako ko sala ko sala yango te mona Mboka vite quand même le pacificateur aboya le ko depuis kala depuis 1+4 c'était pour ba kabolo ko na bemba ibi makamona ko loba na 1+4 barubero basali mo ibi makambo mais etikala ko sala maté comment nous to comme na pouvoir lelo yo na combat oyo papa te sekela bunda be sengande ke lelo mwana aya kondima ke minembo ekende minembo ezali lokola quartier lokola mombele na kata commune limité bateke bayanzi bayaka bambala babitena lelo biso na kati ya mombele koma commune. Vous trouvez ça normal? Ex mombele est rempli ba conditions nion ce seigneur non et comme commune administratif et mombele comme commune et que kokota na limité na lemba na ngaba na makala tala lenga ba mabisa za mabiso et ba installer commune relana to mi ba ambassadeur bakei secrétaire général secrétaire général spécial ya Nations Unies avec sur le terrain
Ministre de Défense. Kaka pona commune moko ministre de Défense. Est sur le terrain. Na ngui sous roche. Papa na ngai, et ça déjà complot contre mboka na biso. Biso ba Rwanda dans la premier côté. Mais il y a des individus dans le Rwanda, dans les pays voisins, qui ont problème sérieux dans la République. Les biso au Congo, ils ont un kolobate. Au Congo, ils devant Rwanda, ils ont mboka. Au Congo, devant Burundi, ils ont mboka. Parce que les biso ils contre eux naïf. Donc on défend mboka na biso té. Mais pour qu'on sent que non, batu na balabala, va qu'on réclamer intérêt pour faire batu, tout le monde va partir pour dire continuer batu. Maintenant c'est le moment l'amour a se mobiliser. C'est le moment IDPS a se mobiliser. C'est le moment INC a se mobiliser. Qui m'a bien écouté qu'on était. Qui botini batu ba kufi na balabala. Pour na ronsa malonda, ba kufi na balabala. Pour na loi mina kona na sakata. Mais était na mbo ezali ko kende. Où est tout ce monde la faille na pour ça faille loba. Bemba loba Moïse loba elle kama mboka. Soki bolobi te boza complice makambo yo. Et tout le monde les potes vous devez parler. Or koloba te asa complicité makambo de kalakata est. Kabila pa loba. Mais tu me fais pas loba, tu me fais pas loba makamboka. Elle comme FCCT. Kabila pe fa loba. Na lobby elle comme FCCT, et elle comme PPRDT, et elle comme INCT, elle comme IDPC. Ala so ba lokola peuple, lokola pesi peuple. Tous les leaders il faut pas loba. Les loba na ba récupérer ma belette au moni une forte délégation qui n'est kuna. Nimbe malobité, ni musita lobité, ni fala lobité. Et c'est pas tomba loba. Parce que ceux qui savent que non pas si n'a pas pour débat bien pour qu'on réclamer par l'électoral. Parce que c'est pas tout ça qu'on kufa. Pour qu'on réclamer par poste na bango. Nakata cash, nakata FCC, nakata Assemblée nationale, bato tina batuba bima pour te batuba kufa. Mais aujourd'hui, mboka na biso équipe par Rwandais. Mabele na biso un quartier, un tout petit quartier Minembwe. Les commis commune. Mais c'est pas normal. Tout évoluer dans nous ndeko dog na ebi ke kande zali au matipe na moi makasi. Est-ce que président après plusieurs voyages reportés aujourd'hui président na Goma bino mokona nous na INC bo yambi ndenge. Non, c'est ici je vais féliciter notre interfédéral il y a Goma où il y a sali mobilisation pour te ba ko yamba mokonzambo ka fils Chilombo toi na kata coalition. Cash c'est IDPC aller INC aller. Ndeko na biso interfédéral ya Goma asaki communiqué moko officiel au itama ba réseaux sociaux au bandeko ba bikeno ba militant INC baza kozela ndeko na biso fils Chilombo ba ko yambaye. C'est tout à fait normal. Tout yambe de bonani. Il faut tout yambaye. À ça pour la République. Gouverneur à ces déclarations que la population est là qui est Mikolo Tigolika, Basa Kozela et Pepote, Bayambaye. Il y a mobilisé, il faut Bayambaye, Mamokonzambo, on suppose que comme le président est mort à Kiti Kuna pour Makambo et talipé sécurité, n'a ni solution, n'a pas monsieur Belé Kune aux hommes. Non, c'est mon Konzambo à Kiti Kuna, et ça répond à la solution, maman, et c'est raté. Et ça, bilo comme Konzambo à que non, ceux qui ont su beaucoup konzinaé, il faut chef d'état, il faut, comment dirais-je, état-major, et comme on a S. Il faut qu'il mène un S et quota. Il faut que le peuple congolais, à se retrouver dans la vie sociale. Mais là, ce qui est, c'est un qui mette. Je pense que mon Konzambo a un qui mette. Je souhaite maintenant mon Konzambo a un qui mette, qui ne m'a pas et comme un qui mette. Et ceux qui est comme un qui mette, ma peine sur frontière en Abisso, et quand mima kaskoleka. Si le peuple congolais se retrouve dans la sociale, moi au Keliboso. Il y a même Konzambo a une obligation de quitter sur le terrain. Aïe baneza koleka kun aswaka na gomate. Akomati na fisi. Akomati na bene. Pourquoi on doit kufa tout moment? Pourquoi na bune bato la muki na tongo kodeko bakoti de 6h à 12h? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment bato bako bune na front ba milice? Baso bifse mo malongate. Mutaza na kata front bako pese premier 50 000 francs congolais. Ba généraux bazana kata mbona biso bako tomba immeuble. Natia au moins na mboka obe na pays plus de 500 généraux. Baza ba boss. Ole baza na front, ba vena bango bako tonga ba flat na kisasa. Moi je pense que mboka a une obligation à garder la nation. Il faut comme on a sur le terrain na S va voter quand massivement. S le baka kozana kimia, ce qui S comme pacifié. Mais ils sont pas du contraire S ils sont pacifié. Si c'est pas du contraire peuple comment ça retrouver.
social de Mozambique, il faut qu'il t'en Goma, bayambaye. Makambo kanyen we Abel Bobo Sanyo. Non, ndeko petit peuple, on est dans makambo ya base. Il ne faut pas nous amener na makambo etali base. Na kata base ezali la muka zanga ta base wana, IDPS, PPRD, AFDC, bana kata biloko nyonso wana. On est comme base. Ce qui base à ça qu'on réclamait ou Abel. Et ça m'a yéné c'était. Et c'est comme base. C'est même base ba réclamaka Fati alonga signature na Genève. C'est même base ba réclamaka VK a retiré signature na Genève. Mais ce qui base na bassin que non que mo konzamboka ela bango moi na bango. Ça n'engage pas l'INC. Ni de l'un ni de près. Et ça n'est base ba ko senga que non ndeko fait entendre Chilombo ela bango moi na bango Abel ela bango ndeko ne li passe. Moi je crois que non même cette base ba ko mo konzamboka, il y aura toujours des calicots. Il y a toujours des calicots. Parce que batamwaka na e oyo ndeko na ngai ele ngai basa campagne bango mi balé. Les deux couples, il y a maman Nyankero na maman Ami de Chature, Kamere plutôt, nde basa campagne pour na cash. Et au moins ka couple ni o etambo pour sa campagne pour na cash. Couple ni ebi. Couple ni. Mais les autres monde ba musu ba ele le ba mo tia bakal. Que moi na maya fa na bisika wana. Que moi na maya a toujours cloué. Mais tout ça Nzambe atika ba o été que bisika nde confiter caméra même Félix Yemoko et ko se monter ma passe akolala te. Ya komona VK li passe VK o a soutenu pendant 37 ans na quatre opposition. A soutenu combat pour Félix Etienne Sekelo amundu mabe sengande. Lelo ba tie bisika zali wana. Et ça par la volonté ya individu. Et ça la volonté à Jisambo na bisote. Il y a une main noire même ya l'Union européenne. Au moins qui ambassadeur États-Unis di banda na Silikivu nde ba message ba kaliko. Il y a une compétence na procès moi ba viteka mère. Il y a un truc ka Nzambe ba kaka kokota likambo ya procès parce que Nzambe c'est l'avocat, c'est le juge au bakona oyo azaka corrompité. Raison pour laquelle moi j'ai vu qu'il faut j'avais une angle de prier d'intercéder à tout moment pour ces procès 100 jours pour notre pays, pour notre président Félix Tshilombo et même les opposants. En tout cas, Folding tout cas so tozana yo en complicité, tiens no vidéo wana ya ndeko Vital Kamerhe pendant qu'azalaki président de l'Assemblée nationale et kozala malamu bana mboka balanda après to yo kapoto chité na ndeko Douglas. Je voudrais dire au ministre qu'ici la question qui a été posée par l'honorable James Moulengwa, c'est une question de clarification. L'honorable député, certainement par les électeurs qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo et d'autres qui sont au courant des réalités de cette partie de notre pays, veulent savoir, 1. Est-ce que Minembwe est un territoire? 2. Si ce n'est pas un territoire, est-ce que c'est vrai qu'il y a un certain Efoloko qui y exercerait les fonctions d'administrateur du territoire? 3. Si cela se vérifie et que si Minembwe n'est pas un territoire, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur va prendre comme mesure maintenant? Nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous de construire et de consolider la paix. Votre proposition pour l'avenir est acceptée. Ça, nous le ferons. Mais en attendant, les députés veulent savoir qu'est-ce qui se passe à Minembwe. Et si ce n'est pas conforme à la loi portant organisation des entités politico-administratives, il faut corriger. C'est tout ce que nous demandons à ce stade-ci. Ndeko Douglas, parti za sikondenge nini et Vital Kamerhe santé zone quand même normal. Non, ndeko président Vital Kamerhe azali kobela toujours hein, azali bisika oyo azali na centre avec observation oyo azali madini mapona emate esengima kozali observation ko pese bete provisoire observation libanda ya mboka azali santé malamu te parce que kotambola na certain général ayi emeboji biso yense pour ça bien structuré tout lubaka makambo oyo mana sabanzité te na balabala te. So makambo ezaka bien structuré na kata parti na biso parti za ko kamama na mboka emeboji ba structure so eza en place tandis qu'au travers lenge oyo esengedi.
S'entend de Vital Kamerhe. S'entend de Vital Kamerhe à un bon état, un état moins critique parce qu'il est malade du du contraire. Il y a moins de choses qui sont liberté, au PCBT pour genre pour tes observations aux alliés appropriés. Jusqu'à présent, santé Zara. Ça va contraire de Vital Kamerhe à Zali Kobela, santé Zay Malamute, avec observations Oye Sengeli. Mais tout au sein de PCBT pour ça peut être mal. Qu'on ne quelque part, observations Oye et Sengeli. Vital Kamerhe c'est pas n'importe qui. Azali Rambo Kanabiso. Azar Wana S1. Tu ne peux pas fouler les pieds sans Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui. Tant que Vital Kamerhe a Kobela, Azana Katabisi, Azana Kobela. Si aujourd'hui Vital Kamerhe est là à Koufi, ce n'est pas souhait pour moi. Obi Mbora, tu repères Nyon ça na kata na o eza kati na bibliothèque. O aza pour na mboka na biso. Tu repères yango. Mais pour les intérêts individuels, nous Vital Kamerhe bâtir bisika na sali. Mais moi je crois avec le Dieu de mon père Benimoke, Vital Kamerhe sera toujours guéri et Vital Kamerhe sera toujours acquitté. Deko Doug nini okoyebisa ba bazolanda yo na ba autorité parce que tu commis déjà kushité nini okoyebisa bango par rapport à des sujets tolobeli lelo. Et là on a koyebisa ndo na biso ya Lamuka ya Cash ya FCC société civile ezali kambo ya mboka. Toza na posa d'intérêt bénéfice na minicho. Minemboye ezali quartier na kati ya sisi kivu na kati ya territoire ya Fizi. Mais ya komona Minembo lelo yo comme quartier lokola quartier Matongé na Belgique que ba Congolais baza na kata Belgique ba eko réclamer que non Belgique et plutôt Matongé comme commune na kata Matongé na ndimite ba Belge ba konimelo ko wana te que ya comment lokola quartier Makelele bandeko ben trajet ba uta Angola ba uta Rwanda ba uta Uganda na kata quartier Makelele na kata commune Bandal ba bi que non Makelele comme commune je pense mais batabande ba ko sepelo ko ante. Mais comment vous expliquez non Minembo lelo est comme commune rurale. Tout le monde ambassadeur plus de ambassadeurs. Baké kuna chef d'état-major. Ya fa DC, azaki wana ministre de transition et des transitions. Azaki kuna na mi poser question. Est-ce que débat est-ce que ndeko Ruberwa a un ordre de mission pour na ko installer batwana est-ce ba beaucoup mais c'est obe ba vu le Seigneur qui va na ko installer yango. Et ça opportun bien le ministre ba c'est biloko wana. Moi, j'ai passé un complot contre Mboka Nabiso. C'est déjà établi. Il y a comment la Minembo et Kende. Et on a servi à Nabiso et à Lamuka. Il faut voter ma Bemba, Moïse, Mouzitou. Vous devez parler na Makambo et Minembo. Si c'était pour les intérêts individuels, tout le monde s'en va ça la marche dans l'aéroport. Tu s'intéresses. Dans l'aéroport. Même quand ça vient dans la grade de la nation. Mais ceux qui Minembo, ils ont une région, ils ont fait un Chilombo. Oh, ils ont fait un côté. Pendant 35 ans, il y a combat, papa Etienne Sekela Moulouma B50. Oh, il y a ça là. Vous pensez s'il était en vie. Avant, c'est un cambo. Avant, c'est un angote. Il y a un IDPS et la INC. Tout le monde ne peut se mobiliser pour la Minembo. Tout ça va marcher. Minembo qui était. Ceux qui Minembo qui ils allaient sonner mingi na pouvoir na biso oya cash. Ils allaient sonner mingi na combat ya 37 opposition et IDPS. Autant na pouvoir. Il y a un Minembo Kindi. Au lieu de continuer notre bateau, il y a un balabala. Pour m'intérêt privé d'individu, bakotunga mapangu, bakotia ba cousin na bango, ba nièce na bango, ba sœur na bango na misala, batiki ba combattant, batiki ba mamba yense, batiki ba mamba PPRD. Pour m'intérêt na bango, intérêt général les alliés Minembo to tieli mato bimato bunda pour Minembo Kindi. Bazotia ba cousin, bazotia banani kaka lokola pe Vital Kamerhe atiaki oyo alakisaki biso mbongo ebele na mwana. Je crois que tokomi na suka ya émission na biso ndeko Doug numéro à téléphone pe ndeko petit peu je ne peux pas te faire ya kolekisa message wana ndeko Vital Kamerhe asaka ko tia Masaro esika moko te. Masaro azali non, Masaro il faut aussi Masaro azali yoka Masaro azali agent national. Agent national. Ata kozana na cabinet moko to be na présence yo ce mona ordre de mission Masaro bimaki na présence là je ne peux pas tolérer ça. Masaro bakanga ba connaît kuna bakanga dossier oyebi c'est ça ngaba na pe na ko linga to le selo ko ezali contre image de Vital Kamerhe contre famille Vital Kamerhe je peux pas tolérer ça. O lobi l'équipe des gens appelé ngé famille na connaître yango na ba ko recader yango Masaro ata ko travailler na présence. Masaro azali agent national. Ngalelo na zanga ta INC. Depuis 2010 aujourd'hui na ta INC. Je suis fidèle, je suis loyal na Vital Kamerhe. Na vision mboka na mboka OVK za na mboka na biso. Qui pas poste mort.
naki pas poste bien kata yense na bana sectionnaire président des jeunes lui a rapporté à c'est recrutement et là ozana ngongana yango kinzenga bambula sala ayo comme peut-être premier ministre na 80 ans de moi je crois que non tant ngona ko beta pe na ozoyo malamu koleka o peut-être oyo bandeko bazui so moninga zu beta maboko numéro contact plus 643 84 380 25 63 plus 643 84 380 25 63. Eh bien, merci. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission Oyo. C'est un réel plaisir pour nous Koyambandeko Douglas. Je crois que non. Bolandi, ma précision. Oui. Koyambaye ou Azongi Lisusu pour Azaki na ba prière. C'est l'oye. Abando de la pona président na bango. Alors. Tout le monde, moins de chrétiens, n'a pas de avec mais priorité c'est une fois bonne pour faire pour un procès il y a 100 jours on les va connaître diaboliquement machiavéliquement mais il faut faire opposition société civile en beaucoup ensemble. Merci beaucoup. Et numéro Yangoana Volding Tuka, nous sommes ensemble, Chief Patrick et puis Derek Lukeba Bibika Pinga là vous êtes topé Sivinombo na Mobembo Bozali et puis bisope toza musale zokoba kaka numéro Yangoana benga koma lobanda nito yamba et kozala malamu commenter Oyo moni critique na eza malamu po esunga biso musala ekendeli boso pour aujourd'hui tosuki awawa merci. Ma mission TV, le miroir du monde.